Paul Kagame mokonzi ya Rwanda yambami na mokokani waye Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte epai azali na mobembo bakonzi babale batie manzaka na boyokani pona ba musée bilenge masano pe matia na ba diplomate. Endima misika ete basali mibembo banson kama moko na tukumisato na mibale bazalaki na mpepo Boeing 737-800 ya China Eastern Airlines bakufi. Mpepo yango ekoyaki le 21 mars na Guangxi pe boîte noire na yango ezwamaki. Joe Biden alobi Vladimir Putin ya Russie azali mokati misuni. Mokonzi ya Amerika azalaki na esika bakimi bitumba ya Ukraine bakomi na Varsovie na Pologne. Président Joe Biden a sololi na Varsovie na Pologne na ba ministre babale ya Ukraine mokolo molandi bosakoli ya Russie ete bitumba bia yango bikosale mande kaka na este ya Ukraine tango bitumba biango bikoti na sanze ya mibale. États-Unis elaki kokoba kosunga Ukraine.